Merci Nabino Nyoso oyo bosomba fidélité pour na kolanda émission Tolo Belamboka Congo yango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo la pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzombe tata e ingela o mabota mabino vraiment na pasi pe mawa bande ko ngai pamba te tango nyonso c'est de la presse ebisa bino ete bitumba la biso esengeli ete to silisa yango na lombango pamba te bakobanda ko boma biso moko na banzi ete bato bayike tango mususu bayebi makambu oyo ekomela kanga ba misusu pe bayebi te bande kolanga kasi mama vava kilame losako bokulaka ba mama Celestine bande ko bayike bayebi ete ngai mbele mwana nga ba testikile linga ko beba ye mbeta musulu lo mwana nga tikali impuissant pour la likambo etali République démocratique du Congo ba kotela kanga ila lemba bato ba menoncer biso et grâce à maman Vava, maman Celestine, on a semblé la mingi pour la bango. Bande ko baike na monganga oya ndimaka charge poete na maboko ekutaka la zalaka la mbongo te. Sango mokonza zaki bobela $5 pasteur Didier Lompinganga $5 na 5000 francs. Kasi mwana nanga soka pota monene zalaka ne ko bomanga moko bazwinga te basali mwana ngalo lenge moko bomoni ete nako luka lebolo jwa mwana na ye wana bayaki ko kidnapper ye na ba FARDC ce qui est étonnant ba FARDC mission na bango zali nini ezali ko kene tumbala este na kati ya capitale topela banzela bato bazali l'autorisation ko kanga bato ezalaka ba policia pas policier bato batele makapola ko kanga fabote fabo musala ezali guerre Fabo bakoki ba mona na cité te pamba te ye abimaka la tango oya urgence na mboka kasi tala na gouvernement ya mopotu na président république ya mopotu tala mission eutaki likolo kokende kokanga enlèvement ya kosala la mwana papa ale bolojwa lelo soki mwana nga akufaki topa komaki impuissant likolo ya Congo bande kolanga na lela katango liso epai na bino ezali cri o na beta kezali sonnette po ete batie biso lokola basinzili na mosalo to ali kosala kobela bilo tango liso ete batola misolo to sangisa misolo to bunde tumba mboka ezali na kati occupation soki bakonzi nyonso ya politique to pe ya mboka oyo bakobetaka lisolo occupation ya mboka te pamba te moto la moto ali na intérêt na ye pe moto la moto ali na mission na ye pamba te na lisanga oto sangala ba Rwandais utakala kala bato baike basala ba relation na ba Rwandais kasi biso ba oyo to sala ba relation na ba Rwandais te to ali na ba utu te la batuti te to ali na bato moko te oyo biso na bango to sali relation bande kolanga kasi bino esengeli bosela biso nini esengeli na bino bande kola biso ete bozwela biso mokano to pepema ya kokanga bato oyo po ete tozala la kimia bandeko balandi tango iso biso toali kotelema tango iso biso toali kobelela bandeko langa toali kokutala ba problème oyo la banzi la talisaka bino boni église la gloire de l'Éternel ezalaki menacée Nathalie Sakabino boni babuki kilombala misato kolinga ko koto ko pie biloko l'ecclésia poete la salaka ko fanda kuna kasi bande ko langa soki botiki boto ko kufa lokwa ba rosi bukende to ko kufa lokwa bande ko muso po ba ko bala ko boma ka biso ba ko boma biso pour ni bazo mona ki to menacer pouvoir na bango ba ko boma biso pour ni ba moni ete to ali ko pomola maye o bango bazali ko sala lokuko mama jawa assalamu alaikum na ba musulman langa nyoso ba meilleur vœu na bino bande kolangai kasi poto ganga bonne année sengeli année za la kitoko bandeko ya solo mvule beti makasi kasi boyo ka explication claire na likambo esalamelaki papa ale bolojo la mwana tango musubo ko bose ale kisaka ngala ko lekisa pona nini mboke ali mabe na ko lekisa pona ni bokonzi ya Felix ali badile la loba yango utakala kala kasi boko linga kaka tolelaka boko linga kaka tonganga kalobi bino bozaki na bonne année kasi biso toaki na mofolu poete soki moko la biso basali ebongo yali lisanga mobimba ba neutraliser biso po mwana zali motema ya moto mwana zali libanga ya nkoli o biso to benga kabandeko mwana zali or o bazwaka yango na kati ya ngando
mwana azali eloko ya kosakala te kasi bakangaka biso na bana na biso balingaka ko affaiblir biso na bana na biso na bafamille na biso yango boni bapolitisien babombaka bana na bango balingaka ta mutu ayeba famille na bango te babiso mpe na misolo te toali oblige kofala na bana na biso esika moko boyede biso tobunde tumba oyo mpo likambo oyo esila bandeko tolanda nanu voice oyo mwana mboka atindelaki nga ndeko ndelobi tozalaki liboma kasi bolanda bino moko explication claire ya papa le bolojwa tina nini balevaki bana ye pe bato wana balobi nini boyoka excuse bandeko la ngai bozela. Oui madame, bazwa qui est à partir à 12 heures na côté à Galaxy wana au moins na ipen et na côté est au moins na ipen côté bazwa ka nani na station ipen wana sozo ya côté nanga bafuti wana bazwie bakodise na camion ya ba militaire et là même pas ba policier ba militaire bazwie bakomi kotambola na ye batamboli na ye police oya siat ya ipen baebite toke na district baebite tokeiti na niveau ya mitendi pona ko alerter bango tamusu bakoleka kuna baebite tangu tozonga tokomi na niveau ya nini ya 5e bureau awa na nini na mama Mobutu nde balobi tokende na bakende na place mo ba indikaki ba yaniki wana tangu baokende bakomi kuna baesi oh non déjà to libéré madame na hésité la mukebo na moni jeep ya ba militaire même pas ba policier ba militaire bazu ba tie mwana na sene to temisi bango na bi mwana nga bokende yo wapi ba on ba bi hors de outil likolo bango bakangaki ye po ba mona kike aza moyibi cha bazu ye ba tie na mutuka na bango mais soki bo moni ka moyibi ko botikake na police te ona na solo na bango nde na boyiti na beleli to bengi ba policier bazalaki wana batane bazalaki wana nde bango siko ba interpeller bango ba récupérer mwana nde toza botana mwana lata mutuka. Merci bandeko balandi na boy kocha réponse sanga on a répondaki pour peut-être batebele bakoloba ete oseo za la britel parce que la bisi bilo la finga ki na lobaki o la kokai koloba pamba te na sana kandati sikoyo comment botala sikoyo ndenge elongo ya la police po bayebi ke peut-être ba policier ebele pe basepelaka te la musala oyo batindaka bango bakotisele biso sikoyo métissage ya barwandais la bango po ete rwanda koyokanga mawa te rwanda akoyoka bolojwa mawa te akoyoka king bukele mawa te akoyoka nikoma yengele mawa te epenge biso nyonso tobundaka bitumba wana akoyoka bango mawa ata komokolo moko te akotuba biso mbeli akoasasine biso akoboma biso ndenge balakaki biso ke décembre tokokoma te lokola bazwi biso te babandi sikoyo kotalaka bilongi ya bana na biso bolandi bino moko ndenge ni mwana mboka aexplike wala ta ngala kobenga ye to kobenga la pola koluka esika nini mwana azali biso to epai biso epai nde aye kotindela nga voice ala kopesa nga explication bande kolanga pona ni bozali kozela biso to kufa pona ni bozali kozela baboma bafamille na biso to bala la biso posi mande bino bolo bayete bosunga Congo tokomi na 2021 tolobi accomplissement fumuki mbangu tokoyoka ba professeur ba pasteur alokute kobima me bande kolangai to sunga la kola solo bala pinzo la miso mwana ya moto balabi mobeko uti likolo ça veut dire bakanga ye bakele koboma ye poeta azali mwana ya lebolojo poeta lebolojo ali ko ganga azali ko indisposer bango ali ko spécifier matière ko fungola peuple congolais miso alors bande kolanga vile biso komi ya kobatama lobo kule pe bakomona lebolojo alembi pamba te menon ya boye mais pour ni article 64 article 63 ça la mosana nango te bande kolangai nazali ko senga ba vrai patriote na bato bolinga kabiso cotisation to bande yango awa moko na moko atinda kambongo la ye na kotia numéro ya compte bancaire biso to ali na posa ya kotela mapola soulèvement populaire toko bundela Congo toko bundela ba individu te bande kolanga boya baka ete ba politicien nyonso bali ba homme d'état ba politicien nyonso ya Congo bazali kotambola kolandisa ba mibeko kasi ngai ale bolojwa king bukele biso to landisa mibeko te biso to kotanga mibeko te presse pengala tina mibeko te. Peut-être maître Nico, bakotuna pour sa avocat après ta serment. Mais ceux qui n'attendent pas la carte là, akapela la souci mibeko ngote parce que baso violer ngo mikolo. Bana e bato o basa ko telema
po ete tokangala bango elongo bomoni Nova bazikisela mafuta criminalité lolengo ezosalama na République démocratique du Congo bandeko na nga bamonaki bibembe kodefile oyo bakufi na Ituri babombi Minyambwe bazali ko boma Goma bazali ko boma Manyema bazali ko boma Kindu bazali ko boma Este Mboke komi mofolu muke babeleli oh Maïma a fait ceci non lokuta si Maïma badai ko selo ko boka makasi mais ti le tuerie ya boy Maïma gagnera tambo ko moko te ce que va repousser bango arrêtons avec les discours voilà Maïma va protéger ta Maïma va protéger te métissage à l'armée congolaise. Tout ça l'armée te bolandi papa nganda uti ko spécifier matière. Tout ça l'armée te bande ko langa ti trompe ki boli to kotambola discours à lokuta. To lingi ba discours à lokuta te. To tambola la vérité to zo mona face la biso. Baza ko boma biso to za ko kufa. To za na armée moko te zo bunde tumba. Ba uti ko boma ba mama. Baza ko potana. Ima tuche zo sala musala ngo. Robert Wallace en bonne santé. Ba Rwanda la Congo baza ko sepela. Lelo oyo bile moko bomoni. Tangu na eka kolobonga yonga ite. Na lobaki ba tu fais peur. Lelo bomoni ba tia informateur nan bachi. Ba tia za informateur boye bisanga. Ce n'est pas Kabila qui vive. Na uta ko yebisa bino po botala ka be misote loko boyina Kabila mais ata boyini e. Information to zo pesa bile za vrai. Ko ina la biso Kabila photo chasser to Kabila kufa. To ina ga ete to saka semblant. Ce que to ina Kabila comment Kabila zo vivre-t-il lelo? Ce qui m'ont comme Kabila Bobenga to est devenu Kabili. Boko saka nani? Boko saka banani? Boko saka biso po ba intimider biso to za la Congo? To boko saka banani bande kolanga. Nani aboya Kabila la République démocratique du Congo? Ce que ça biso te ba to dénoncer ba insanité. Ba Congolais aiment Kabila, ils sont Kabila ça que soko salama. Na uta ko yebisa bino ke ba Kabili ba la joie. Ba zolo ba yango ke parlement on les a toujours bango, primature ego za toujours bango. Et pour vous prouver, Bachi voilà comme informateur. Bachi égale à l'âne. Égale à Kabila. Bachi la Kabila bakobeta couple la bango. Alors tant que obile bosa ko exposer biso bandeko la bino. Soki ya solo bolingi biso pe bolinga ka combat. Boyoki ndenge ale bolojo e moka lobi. Lobi bino bo fete biso to fete te. To la bandeko la biso la pinzoli na mawa. Tant que mona abonani na bengi ba mama Cécile biso bango en fait ozaki déjà ya kolala parce que tozaki abati. Mitema na biso ezala pasi et puis si quand on se sous pasi ya koleka poto ebite lobby nini baza ko banzela biso alors to kolinga nani pe to kokumisa nani tala siko place tozo tambola kala ko banga olie biso tozala ke un père égal to ko banga te kasi to ko bangisa mais aujourd'hui bango ba komi ko bangisa biso po ba yebi banda kula biso ba yebi biso lenge to bimaka est-ce que biso to yebi ndako Ruberwa est-ce que biso to yebi ndako Moïse Nyarungabu est-ce que biso to yebi ndako Kabila. Est-ce que biso to yebi place ni ba Rwanda baza kolala nanu to sala investigation la te po ba Congolais to za mitema mabe to lingani te ndambu oyo to lingani to sala quelque chose Congolais ko kosa ndekola yo Congolais ko ba promesse le couteau réaliser te siko pona mboka na yo poso ko réaliser te. Quel genre ya bateau biso tozali basala biso na matière ya nini ya solo la ndima nanga bandeko langa ba West Africain baloba mamo c'est bozali le fela makolo ya argile c'est la vérité tozala makolo oye buka la kapamba pamba ya tozala bolingo te mais lobi ezaki butulo papa le urgent c'est comme papa le VP mourir aujourd'hui nini boko sa la sima rosa kufa etikala kala slogan ba équatorien vidéo oyo jide kazo tira bilo la suki langa awa ezali kotali sabino ete na Équateur batu bazo tangala baba ezali te bana bazali kolela mindele bazo zwaka ba filme wana pona kokende ko s'enrichir dango po bazo tchola kabiso alors bilo moko ba équatorien bo ali wapi tala bole abemba wana kei kokota la union sacrée bokula ka bobimba tala ba José Makila tala ba onde kanete tala lelo baba kula ka boale bele ba jato balo kondo bango ya nyoso be kala mi bila sima Kabila kolia ka be mbongo bango kula ba pousa les sous de union sacrée ba kula ka boali wapi Équateur ya ngwala botala o masonyo ba Équateur bana mobutu bosala eloko te be kolia ka ba mbongo boalo lotiliki te boalo maya malonga te eloko moko te botala Équateur ndenge so pola ba député équatorien mi bi beko vanda ka tokele nyosa ka bobolia ka mbongo
tala mboka na bino ngenge poli nakomi na ngala suka nzambe alola batela bino o azala mato ya koyoka o alingi kosunga Congo asunga Congo ezosala biso mawa ezosala biso pasi parce que toza abandonné de toutes pièces botiki biso moko na kati ya zamba la danger oyo olie biloko bozwi ba moyen bokanga ba sentir botindela biso koto oyo tosomba ba première nécessité to poudrier tosala guerre contre baokipa to bundisa ba congolais rwanda oyo mais bino botiki biso kaka boye hélas nzambe alola yebaka kopambola biso merci encore une fois pour être moi la monani merci papa ale bolodjo courage to rekutala nzambe alola batela bilo nyos ba o bolingaka biso ba o boza ba vrai patriote ba o boza la souci mboka na yebi ete message ko komela bino pe la mona 2021 to kosala quelque chose to kosala 2023 te nzambe alola batela bino merci na équipe technique mobimba Judeka merci encore une fois mboule zobeta ya makasi mais quand même okomi pour être tout ça la Moussa Nabiso, mon réalisateur, que Dieu vous bénisse. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo, bon rétablissement. Merci à Papa Dieu, directeur recherche stratégique, bon rétablissement. Merci à Sango Mokonde Parabe Miso Bangay, pasteur Didier Lompinga. Ah, Nzambe alola apambola plutôt la gloire de l'Éternel Mobimba. Merci vraiment à Anita Babay Fokuyo Moto. Merci à maman ya Moto Mojali. Merci à mon ami de tous les temps du Nolo soit et meilleur la bilonyoso. Nzamba pambola biloko kasiboye bakebiso. Tous à la biso les sangoté, ceux qui Congo libéramete. Que Dieu vous bénisse. Bye.